Bonjour mes très chers amis, Lelo Ezali dimanche. Je commence par souhaiter un bon dimanche. Naba abonné à Nyonso, ya TikTok. Obalingaka artiste Youssoufou Kalonji. Lelo na sepeli na ke na lombango parce que na des sujets. Ezali vraiment prépondérant et sengeli na pe sabino. Alors je commence par Kobanda sujet ya liboso na kolobela sujet ya coup d'état préparé contre Fatou Béton par les Français na kati ya mboka Kinshasa. Et puis deuxièmement, je vais parler sur le problème ya Wazalendo, comment ils se sont comportés dans Goma par rapport à l'existence de Joseph Kabila. À ce qui concerne le premier point, Bandeko Boyebi, Papa Oyo, Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso n'a jamais aimé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Atikala kolinga ta mukolo mokote. Oyebi ke garçon oyo bati to utaki ko boma récemment lobi gaza para commando américain comme on nani na bosani soki malanga soki nani tout ça il a été tué ayela kindenzela kaka ya Brazza. Donc Brazza eza lokola couloir ouvert oyo ba adversaire na biso awa na Kinshasa. Bon tu kolanda récemment message oyo balobi ke non il faut d'ici le 30 juin Tshisekedi azala invité babo maye. Bandeko balandi eza ndoto baba eza rêve oyo ekoki ko salema kata mukolo moko te parce que Joseph Kabila bakotaka réunion biso nyonso toyebi na Goma ensemble na bandeko na bango nyonso ba statuer pour comment utiliser sale boulot au baningi basala na kati ya Kinshasa contre Tshisekedi. Pourquoi? Parce que bazoko viser que awa lelo les gens toza les premiers, donc etikali 14 jours pour bakende ko signer des accords. Donc il y aura l'accord économique entre la RDC et le USA et l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Alors, visa et le Kowana, Bazolingate et c'est c'est pourquoi vous voyez que Moïse Katumbi en tant qu'agent de défense comme étant Oyo Azali ministre na Bango, il y a affaires étrangères, Nandenga trahison pour être Abebi Sela Tshisekedi ba deal Oya Amérique. C'est déjà trop tard pour eux parce que les deals entre les États-Unis d'Amérique et la RDC est comme déjà conclu. Alors, c'est la cérémonie à signature, il y a président Tshisekedi avec Donald Trump. Et puis, la signature, il y a ce monsieur-là, c'est sale homme assassin, Paul Kagame, avec notre cher président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bandeko Balandi. Nabanzi bolandaka ba analyse na makasi pe boyoka ka pe ba actualité na pe sarabino ba source obiso to pe sarabino, ce sont des sources sûres. Yo mtu ape perdre yo Rwandais, yo mtu anani ya M23, yo mtu anani ya Moïse Katumbi et les autres. Je crois que boyoka ka mabe tango na pe saraba vérité nyango bo finga ka lelo na posa bo finga pe makasi parce que nazo bimisa ba vérité en face. Le français awa ba organiser auto so ba boye Boutou ba français ba côté belé. Il se pourrait que Kolengele avait réussi aussi ba français belé. Ministre na biso tozo ebate ba français oyo ya maka. Baza wapi pe ba kenda wapi. C'est aussi une question que nous sommes en train de vous poser. Ba français wana ba yebisi biso d'après ba information otoza ko zuwa. D'après ba recherche Gombe etondi plein na ba français. Ba mercenaires français au Bazolinga va préparer coup d'état na banzela nyonso président de la République azakoleka. En même temps les Français bazana katia ba yena drone moko boye batiango na Brazza. Drone wana ezali lokola drone de capture. Ezali lokola drone kamikaze pour ba mekako identifier kotala nani oya kotala place Fatia Zolala face ba déplacement nyonso Fatia comment kolandelande na drone wana à partir ya Brazza. Coup de chapeau parce que na landi toyoki déjà que Donald Trump a bengaki nani Denis Sassou Nguesso ebise que non bozolinga ba organiser un sale boulot na Kinshasa mais boyeba déjà que non misu na biso etalio déjà Denis Sassou Nguesso na babilo ko bozolinga ba sala na kati Kinshasa et ça ne passera jamais. Détrompez-vous. Très chers amis, na sengi na demiap, na sengi na aner, na sengi na gouvernement bolanda ka ngai pe boyoka ka penga mingi. Mon souci est quoi? Bon, mais kako organiser ma bouclage Mikolo Oyo. On a promis que d'ici les 30, il ne sera pas là. Mais je vous dis, ça ne passera jamais parce que Tshisekedi est entre les mains de Dieu. C'est un président que Dieu nous a donné, quelle que soit ma période autour. Alors,
bosala musala bozala éveillé en tout cas ekozala tellement important ekozala vraiment important tozala lisu likolo ya lisu po bameka kocontrôler partout Kinshasa mobimba ezaka na Gombe te parce que Gombe il se pourrait que bamercenaires français wana baza na kati ya Gombe bafouye ndako par ndako bameka vraiment bokota actualité to information banégligeaka yango te biso tolobi oyo biso toyoki na basi biso boyoki yango déjà partout tozolobela bato ya maison militaire pour la première état maison militaire badinosaure baloba yango bato tu baloba yango pour la président de la République maison militaire est-ce que okogo changer te vraiment bato ya maison militaire na biso parce que kopo wana balingi basala sale boulot ya bafrançais bakabila bato nani banani ba institution mosusu ya mboka oyo na bapoliticien mosusu ya mboka oyo oui même lubo ya kasha maladie donc baza na kati ya kopo wana obo balingi basala sale boulot ekoleka te tolobi bien ekoleka te oyo ba français bingi basala gouvernement est-ce qu'il y a pas moyen bokata relation avec ba français ekosala nini hein est-ce qu'il y a pas moyen vraiment kokata ka ba relation donc ba relation bilatérale avec la France donc kata tout ba intérêt nyonso nous avec la France donc la France ne sert à rien à ce qui concerne ce pays très important nako senga na gouvernement kande na lobby boluka position ya kokata relation avec la France bolandela ba mercenaires français au bazali na kati ya bagombe bazolinga basala sale boulot ya coup d'état contre mokonzi mboka mais ekoleka te pe to aviser déjà mutu nyonso soko vu déjà message oyo eza alerte ça la partage à large diffusion mais ça mutu nyonso tout déjà tango koyoka derrière que non l'artiste Soufuka lonja lobby donc il faut mutu nyonso tout joie déjà banda ko partager na batu nyonso et ça la bien fort Congo Brazza, Denis Sassou Nguesso, yeba déjà que non, Mukologolia Ligoro donde aux avant ma kwanzati. Tozolo ba tirer attention les Brazzavillois. Tolobi tirer attention, makamozo ko sala tous les jours. Tozako viser yo. Merci beaucoup pour na Bawazalendu. Parce que résidence ya rebelle Joseph Kabila, kuna nanani na Goma ezaki touché. Mais pour votre information, bana Goma, bo le late, bo paniqué te, et loko moko ezate, bana Bukavu, bo paniqué te. Mina sema hivi, hapa sasa mina nyani Muswahili, batoto ya Goma, batoto ya Bukavu, musipaniqué, mujipe moyo, et surtout biyana biote tu bianani ya Goma, biyana ya nani ya Bukavu, mujipe moyo. Akwekwa kitu busogope kitu ataiki hakuna kitu ule mtu ni mwizi ule Joseph Kabila ule mtu nakuwa ni kumiterroriser mushogope parce que Bawazalendu biko deja mule ndani Goma biko mingi sana kabisa biko mingi kuna mambo moya hivi tu itakuwa hapo kumbele huku ule mtu tutamubamba hivi na bikono ule Joseph Kabila tutamubamba kama yeye yuwe mambo yote déplacement yake yote ile fashi bari pika masasi na batu yake bakamurate pale anajua namna gani tunamuona anajua namna gani tulimupata donc hakuna kintu mujipe moyo huyu Mungu akumbingu ashikwa diangambu yetu alors Wazalendu telema kandebo telemaka tous les waza toza sima na bino mbotele ma gouvernement bo renforcer vraiment pour na Wazalendu. Ces jeunes gens travaillent durement. Mission tozana ngo pona Goma. Mission Wazalendu bozana ngo pona Bukavu. Ngana koloba yango te. Bokomela ngai bozo ko tuna nga artiste makamni nyango so bongama na lobike tozana calcul bango ba préparer liwa ya Tshisekedi koto na Kinshasa. Biso tozo préparer pe liwa ya Joseph Kabila na Paul Kagame kuna na Goma pe na Bukavu. To infiltrer bango na degré moko ya liboma. Il y a un mal que nous sommes en train de préparer contre Joseph Kabila et puis contre Nanga ainsi que contre Paul Kagame. Na kolobate. Na lobi na kolobate. Yom to pe perdre. Ko sabatu me biso. Et là ko bongisa kala mingi te boko mona yango. Abonnez-vous. Pour le dimanche, c'est l'artiste Youssoufou Kalonji. Oyo bino bolingaka koloba na ye na ba analyse na ye. Na lingi bino makasi. Mais na méchant ya ba Brazzavillois na ba français baza na Gombe. Bolanda pe bo patrouiller bango nyonso. Et koleka te bozo kosa, bozo boko sale loko mokote. Abonnez-vous massivement na posa ko bona ba abonnement.